Ya tolobaka yango tongo bidi pokwa salaka attention ba misusu oyo kansaka baza baninga na yo ami d'enfance baza ba ami d'enfance te c'est que toi tu penses pona bango et ça oyo bango ba kansaka pona yo te. Pouvez-vous imaginer yaya deux amis Mila na Jetou Jetou a commis une taba ya mwasi jour ya mariage ya muninga na ye Mila akoma kintaba ndenge ya ba moni muto bandi koganga lokola ntaba mwana mwasi akei amatibiti amatina poto abandi kotambola likolo ya basinga ya courant akomi ntaba histoire vraie ezali fiction te ntabo boyi likolo ezali mutu kombo na ye Jetou pona nini likunia muninga na ye abali yaya muninga abali sepela yo muninga abali lukunia pona nini abaye liboso na ngai yaya sosala attention baninga ya mikolo oyo bazali baninga te yango lisoto kobetela yo na tongo ya lelo. Fondation Radio Lokole Télévision elongo na bino bato bosonera fondation oyo bakendaki bongo zalaki mokolo ya lobby moleki 15 décembre kotala bana na orphelinat All Shine na Yoville na Afrique du Sud précisément na Johannesburg et pas wapi bana wana bazali bana etike bana oyo ba misusu ba parents na bango bakufa papa na mama bakufa ba misusu papa akufa atika mama zimo bali mususu mobala lingi bana wana te asundoli ba komi kolala na balabala yaya na Afrique du Sud bana ya ba fazer ya ba congolais bazali ebele msupe awana bokomona bana oyo papa na mama bakanga bango na prison alors batikala yolela misusu bazali awa pe papa akufaki mama eko kufa batikali yolela yango mama oyo andimi kozwa charge asungaka bana oyo tokende kotala bango esika ya kolala ya malonga ezali te atako tu télévision ezali te na Afrique du Sud lokole ezalaki presque décembre bebi yango décembre ezali mois oyo ezalaka Christmas Noël fête ya bana tolingaki bana oyo ba fêter elongo na biso tolingaki bana oyo bazwa eloko ya kolia eloko ya kolata yango watu kende kotala bango ya bazwaki sapatu ya kolata ba ketch ba soulier bazwaki bilamba ya kolata na biloko ya kolia pona ba fêter Noël na kitoko salamaki na impact na idéologie kaka na lisungi o pesaka na radio Lokole Télévision yango tokende kosunga bato msukuna tokozongela yango awa na émission ya lelo. Merci mingi radio président Fisto Asali na radio Lokole TV ya wao mona mama Blandine tuka na osana la président Fisto Pelende ezamba liboso te ezapa pe asukati on a bien à continuer à aller dans le pamba lobby pe amnene roya pour se donner sur maman na ba na biso baza awa pour les gars bien tout quand nzamba za lokumu fumbi sur maman Yana donc maman Rina Pelene na ba twin na biso nzamba pa mo bino ba s'appelle ndenge côté zo bima merci le blason un moment mon cher il y a un bureau là biso bonjour. Liboso na tokomisi Radio Lokole TV oyo kambama na papa Fiso Pelende na mama Rina oyo akabaka koleka mama Denise et puis le directeur na biso Anderson yende tazo coordonner ba makambo nyonso oyo eza chez cette kosala pona ba na biso oyo bazangi soutien ya onde toye kopesa moi geste oyo et vous allez bien na ba oyo nyonso bazali komona exemple oyo ezala ndenge dani manja lobaiki ezateke boya o laksaka bambongo na bino na balabala bobwaki na ofele esika ezokende so yebana te bo laksaka ba whisky na bino na baba esika ezokende so yebana te ezala malamu mingi soki boye kotika ngo na place bana biso bavandi o baza koluka eloko kolia ezala malamu mingi lokola papa Fiso Pelende Radio Lokole ese bandi kopesa exemple nango bino botika lisima bolanda exemple na bosunga mama ekosalisa ye mingi azali mama na biso ya congolaise oyo azobokola awa eza bana bino pe ya ba congolais donc bosala effort bolanda lokolo oyo rien que obimaka na balabala boye obandi kobwaka mbongo dans les vides mieux que oyo kopesa ngo esika awa
nde kozala malamu mingi. Yaya degré ya salité na ville province ya Kinshasa ndimela ngai na yebite saki gouverneur azali kosala vraiment musala oye parce que degré salité et commune à Kinshasa ndimela ngai to yebite dukila yango kombo ezali salité normale to salité moko infernale et comme spirituelle tala na poids lourd salité ya boy somo to kosole yango awa na émission ya lelo. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça à Kinshasa? On a fait quoi tout ça, Nini? Et le Roni on va tout solo, la raté pour trouver des solutions. Ça, c'est quel niveau d'insalubrité, ça? Ça, c'est quel niveau encore? Hein? Non, pardon. Ça, c'est en pleine journée sur Poilo, s'il vous plaît. Il y a des policiers quelque part là. Ça, c'est sur Poilo, s'il vous plaît. Mais ça va pas dans ce pays. S'il faut y dans télécharge. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi à l'opposo a yelibi ma solution ya sika. Ma solution ya sika pona l'opposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya l'opposo Kim Cosmétique des solutions. Na memel bino 3 gammes nanga ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et nga na memel bino susu ba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba maman ba coffret, ba maman pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Maman Kim Cosmétique donc a memel bino susu ba produit ya sika. Pour chaque partie ya nzoto ezana traitement na yango ba gommage ya nzoto yango yo jam susu ya ba gommage ya nzoto yango ya bato baza nzoto makasi poyo teleza kama pasi mwa makolo place mwindu makasi ou mwa maboko ba coude wana nyoso yango gommage et puis ba coffret ezalia wa lisusu ya ba tampon na bato ba betami ba tampon me ya sika. Et puis, dans un gel douche, moussousou, yango, y a thym caramel, et puis dans un gel, y a thym métissé, y a thym banane. Dans un sousou, na savon, y a sika, oezo longo la ba mami, oezo longo la ba poche, oezo longo la ba tampon, oezo longo la pe banduta, yango, à la base de tomates. Dans un sousou, na ba huile rajeunissante pour le corps. Donc, ils ont tout sous tête à l'orité. Nga na besoin pour la mafuta te, nga besoin pour la makasité. Donc, arrosament, on a besoin, il y a huile, à la base de tomates, les adiawa. Nzambe ya loposo, ayadi suswe, dile le bourgeois, Nzambe ya loposo, yonde champion, promotion, pour na dile le bourgeois, Tino! Tatu, Koulouvinini, balobi le 20. Nzambe ya loposo, aza bongo na maluku. Oui. Bana maluku. To sangana na to ka promotion ya mbula asika. Yesika. Amemeli biso. Oui. Le 21. Oui. Bana kikolo. Bongo le 22 bana changwe. Le 23, bisola bino, tukutala wapi? Na masina peto Congo. Tretino. Le 24, Guilé le bourgeois na kacha matete. On a promotion na biso asika. Bongi le 25 pour na ba vrai série. Le 25 na wato za bongo na lemba terminus. Edi, 26 na ukufa na ngai. Le 26 Guilé le bourgeois na kati ya rond-point Ngaba. Bana rond-point Ngaba. Bana Ipeni. Bana Matadimba. Tozawana pour la solution le poste na bino. Na le bien. Bongi le 27, le 28, na le 31. Balobi le 27. Guilé le bourgeois. Nzambe le poste. Oui. Abosani bana selima au Bumbute. Le 28. Oui. Tozabongo na Bandal Willery. Oh. Le 31 Souka Makabwe. Le 31. Victoire. Guilé le bourgeois. Azawana, azola ksabino ba produit na ye ya promotionnel. Linda kamabe. Balobi, yom tout ça na tâche. Usana nduta, usana dikwacha. Par les cris d'une communauté brisée, d'une population en détresse, redonnant l'espoir à des milliers de personnes souffrant de taches noires, sévères, Evimba. Oh, Sukantaku, Eya Munene. Oh, ma mère, Eya Munene. Kaka, il peut y a docteur Guilé, le bourgeois. Coupé. Produit yango tino tuna no kombu na ngoni. Kombu na ngoni tatu. Yuka njoto. Yuka njoto pona ba mama. Bubu kanate. Ba prix ils en a pris promotionnel. Ils en a pris
promotionnel na prix ya mke mama ilongwe iye munene nduta ikimi fimbisa nzoto tukutana na baplace nyonso oyo tutangili bino sino ukobina kilele buzo plata tui le buzo plata tui tozali koloba yango ntongo midi pokwa ya soki olingi okoma propriétaire na nyongo ya ndambu a crédit obanda kofuta ndambu benga biso tokotya en contact na bandeko ya agence immobilier Allo Imo epai wapi na commune ya Maluku na quartier Menkao na cité diaspora bazali koteka mabele 20 sur 20 na $4,000 ya pamba. $4,000 wana yo kopesa yango mbala moko te okopesa liboso $1,000. $1,000 basaeli yo acte de vente à crédit ozima bele na yo obandi kotonga malembe $3,000 etikali okopesa yango dans 8 mois. On calcule 8 divisé par 3 et ça combien on va kopesa chaque mois et puis aussi ici ozimi kanano ndaku obandaki de kotonga okomi propriétaire na nyo. Ya $1,000 seulement okoba propriétaire ndaku yo ozonga sima na ebité. Benga na lombango to tia en contact mandeko ya Allo Imo okoba propriétaire lo pango otikela bana na yo héritage. Oto bakite tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi to kutanaka chaque fois pona ko solola makambu oyo zali koleka na communauté na biso africaine. Mingi ya biso ba oyo tolobaka lingala. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende. Tata ya Sedek ya toali ko poussa na malembe vers la fin de l'année to yebsa ki yo ya ko sala biso plaisir soki to silisi yango na nombre d'abonnés 60,000 et ko biso sengo ya ko sakanate soki mbali boso otala biso to senga kana yo o s'abonner soki o s'abonner ko bossa na ta soki mukete ko fina cloche ya notification pona o rataka ba programme la biso ya sala biso plaisir to s'abonner massivement année oyo to sisango en beauté. Tuna papa, est-ce que s'abonne? Maman, est-ce que s'abonne déjà? To s'abonner massivement. Kende peli sur la deuxième chaîne Oyabiso, Afrique Masolo TV, kaka la YouTube, au s'abonner pe kuna. Rappelez-vous, nous avons des grands programmes. Pop de Balloon, South Africa, Oyo Bonandango, na Afrique Masolo Télévision, na Libala Bosembo. To profiter de l'occasion pour la kobenga bandeko nyon surtout bazayi na Afrique du Sud. Na Johannesburg, Cape Town, Pretoria, partout, beaucoup mais ça va comme on a venu pour la koleka bongo na Libala Bosembo. Bandeko ya Pretoria, bandeko d'abord, il y a Cape Town, tout ça dit qu'il y a Cape Town pour la kosala Pop de Balloon. Cape Town na Libala Bosembo, Cape Town, beaucoup benga bongo ndeko na biso président ya Chile Jelou, Muteba, Chilamwina, leader Teongandu. Ye akoyeba bongo ndenge nini akoriento bino pona boleka bongo na Pop de Balloon et puis na Libala Bosembo. Voilà bandeko oyo ya Johannesburg tournage ezali bongo lundi en 8 lundi prochain bien sûr le 22 bon comme ça va combo pona Pop de Balloon et puis na Libala Bosembo. Rappelez-vous na Libala Bosembo ba cadeau ya ko gagner ezali ebele. Ko gagner ba billet d'avion ya vacances na Cape Town, ba billet d'avion na du pont d'Urban, ko gagner ba réchaud, ba four, ba ventilateur, ba fer bloc belé, ba prix à ko gagner sika be komi, ko gagner massage, soin de visage surtout, ça dépend quand ndenge ba sponsor na biso, ba ko solliciter biso mokolo yale 22 wana. Donc hâtez-vous pour benga rapidement na ba numéro eux ko la publicité pour na bo s'enregistrer. Voilà. Ya to ko banda liboso na lisolo ya semaine et pesi biso mutu ko soya ya ko sakanati ya to lobaka yango tongo midi poko awa salaka attention mutu oyo kantaka za ami d'enfance na yo muninga okoli na ye ke akomi lokola ndeko tango bayemba maman Milabel que je rends hommage à Saimba qui camarade ya bomwana tango mosusu ele kaka bondeko wana zaki akala ataku tu akala ngobe to yebi na nte passer seru wana réseaux sociaux zala kité okoye bate ba bebana beba okoye bate mais sikabo yaya lokola moyen de communication et komi ebele Facebook, TikTok, YouTube to bandi ko yeba makambo bande ko sa makala salaka attention na sakabino chaque fois yaya kiaku kiangana yo landa lisolo ya Mila na Jetu bazaki les deux amis inséparables
batanga école primaire baye kotanga école secondaire donc bakendaki université te lokola mbongo okende université ezalaki vraiment te bakotaki université babandaki moke mais ebandaki kosimba te po mbongo kofuta ezali te yango esalaki ke jetu na mila babanda koteka pilipili papa fiston pilipili nde nini batekaka pilipili na wenza gambela yo yebi pilipili te tolo bandenge nini pilipili ezali pilipili est-ce kokomi to solution pembe alors goya koteka pilipili ekotaki kati na bango moko bakei cours na tongo na pokwa baketeka pilipili moko donc tellement pilipili ekoma ekosala ke bazwaka bambongo bakoma focaliser beaucoup plus na pilipili et arrivaki kutu mwana mwasi jetu camarade ya mila bakour abandaki kokende sute abaki pilipili yango ezali kofuta nanga ezofuta très bien nako s'organiser pe na pilipili mais mila continue des fois ya kokendaka cour mais penza te yaya tolma pilipili ekomaki kitoko mpona bango babandaki kozwa mbongo jetu akomaki kokende koconsulte bamarabu banganga yaya bafi ebele ozali komona na quartier wana bafi ebele omonaka wana balinga bandako ya molili okokomprendre te okoyeba te ozomona fi azongala azali na beauté alataka kitoko nyonso tu me soki ayebi yo akendaka ndako ya nganga okondima te même basi ya mabala yaya salaka attention yango wana mo bapapa na ndako salaka attention bapapa ebele baliaka batufi ozolia biloko baservio nzoka batemwa poussière akaka na kati yo koyeba te nini nganga nde alobaki daya tobeta masolo ya bongo ebele papa mo tobeta lisolo awa batelaki biloko ti yaya banzoto omonaka oyo organisme ya mutu na mutu ezali ndenge moko te musu ezala bo esupportaka musu esupportaka te tobeta lisolo awa papa moko akufaki ajaki mpona nini mwasi na ye atelaki ye mwa poussière po alingaka ye makasi abando komande ye soki abi tinda moko na famille nanga otindi sala bo otindi famille na ye atindaka te nzoka epa ya nganga kendaki apesaki poussière wana ezalaki nango poison te mais dose atiaki eleki ekutani te na organisme ya papa wana akufa bakaya na hôpital batala babino batilaki ye poison mwasi wana bakanga ye na prison ya makala nzoko ezalaki poison te ezalaki poison te ezalaki si ya bolingo me babinganga bakonfirme yango poison salaka attention basi ebele bakendaka bandako ya nganga koyeba te lokola ndeko oyo tu eya ozokendeleki pilipili ndako ya nganga au fil du temps mila malgré abanda koteka pilipili mais azalaki fi moko même botosi normal yaya secret ya mutu na mutu koyeba te oyebi ke jetu ayebisa mila ndenge tokoteka pilipili boye il faut tokende mpe kokota mo bandaka bikota mo mike mpona mibali bayandaka biso ebele mila boyabi te ngai na okekota ndako nganga wana te okota te ngai tandika tenge nakendaka na ngai jetu azolo bapoleleki akendaka na ye mpona ye mila akendaka te eye kosala ke yo moto okendaka ndako nganga trop ozwi mobali te me mila chance sourire yaya azwi mobala bien azaka ndeni yakatuku bianza do bino soki mobala amonaka makasa nkembo mwakatuku bianza mobala binaka danse ya bato amonaka mwa quelque chose ya danse ya bato amonaka mwa quelque chose esalaka yo si omona moto amonaka mwa quelque chose azokobina ya makasi te moto amonaka mwa quelque chose aninganaka moke danse ya bato danse ya bato bamonaka mwa quelque chose wala tunafe na biso kwa d'accord na mwana koyebisa yo yaya jetu akotaka bandako ya bikota mila entre parenthèses akendaka te ipare mila ye kokutala mobali ya bien abino ngala kobala yo yaya bakei na fiançailles nazwi fiancé ndenge nini biso topesana bafiancé te wana jetu yo ozwa fiancé te biso pilipili aye aleki laki apesi mbongo abi te oyo mpena alingi abala ngai mpo ntango tokendaki na ye asepelaki na ngai makasi badivorce na mwasi na ye do abeti kaka masolo osala problème ya te jetu akanisaki yango lokola maseki nzoka ezalaki makambo ya solo yaya fiançailles ya mila évolué ti mila bref bakometi na libala yaya bakometi na libala
yoka sikoyo jour ya libala yaya libala ezali institution moko ezalaka sacré. Salaka attention quand tu es en train de préparer ton mariage zalaka na attitude ya prière. Oyebite nani aza pour mariage na yo, nani aza contre. Oyebite nani yango azo soutenir yo, nani azo soutenir yo. Okoyebate même ceux-là dont ozo kanisa baza oya yo, baza oya yo te. Na yebite jalousie de utaka wapi. Yo bininga za camarade na yo, mais abali olingi te abala. Olingi kaka yo bala mtali boso. Tina ba famille hein. Tina ba famille makambo ezalaka. Omona doko ya abali te, leka yeko bala. Il y a un jalousie pour aninga mko na balité les kabala. Non. Chacun a son tour. Muninga bali sepela. Tour na yope ekuya. Tangu mila abali nzoka jetu a sepela kité. Tangu jetu amoni ke non makambe comme surye. Mariage ekozala samedi. Basali civil. Basali aki coutumier nyoso toujours ya religieux ya. J'ai tout à kenda qui pas ngangana kenda kawana yebishe non. Comment est-ce que muninga oya bala liboso na nganga nini? Na lingi osala scandale, na lingi osala loko moko ya mabe jour ya mariage na ye akufa. Yaya. Tolakisa combien de mariages awa ke marié akufi jour ya mariage. Ebele. Récemment là qui a moi non nani. Te, eza qui a moi no kenda mona akufa jour ya mariage coutumier non? Akufa jour ya quoi ya jour nani? Nani? Jolte. Comment on dit boy? Christivi a kufa ki jour ya mariage na ye coutumier. Batu bazoko bina bazoko la nzoka ye kuna azoko kufa. To leksa ki angwa. Oyo kutu ki papa bokilo aleka ki awa. Ba leba la bango, ba wela ki bloka libala, papa so ki te papa bu mwana ye. Dernièrement on la fille oyo ba wuta ki pe église hein. Ba oke na salle, voilà. Baoke na salle lanzela akufi. Malaise mouke akufi. Donc les gens meurent les jours de leur mariage. Salaka attention. Nana trike bango. Makamsu bokanga ba famille ndo kipamba, ba papa ndo kipamba, nzoka talape entourage na yo. Yango la sabnu ya. Au moins on a célibataire. Ozaki na muninga tangu yo bali. To ozu relation moko sérieuse ya kima master na yo. Qui va master na yo? Est-ce que va se perdre yo? Est-ce que va se perdre yo? Pour yo bali, bon va bali te va se perdre yo. Ba ko ya pa na mon ami de dedans, boni mo bali na biso et puis na ba chaque fois ko tika kate mutalo ba boni mo bali na biso. Boni mo bali libala yaya boye ngo. Tanga sa mo bali na biso, ye peut-être la spiritualité. Mo bali na bino, est-ce que ça moi ça mo bali ya boutonne boye ngo, ça mo bali na biso te. Mobile nangai. Est-ce que komi to solution pembe? Est-ce que komi non solution pembe? Autre ba quitter to lobby. Ya jour ya mariage. Ba ko type kaka. Ezaki prévu tangu mila ko tana mbal na yende ba fille d'honneur ba ko takawana. Et c'est la raison qui peut singai. Ce qui aleke sika moko akokoma kutu likolote na podium alinga ko ya mila kufa. Yaya Dieu peut même utiliser nganga pona yo obika à sauver yo. Yé pas fandi wala muninga bali voilà j'ai tout muninga bali nzoka yende criminel yende mutu mabe. Amoni pena j'ai tout voilà j'ai tout dans ce pela mila pena ye à l'équipe mila committee na podium. A comme na podium cérémonie pe bandi yaya baloyi pe ba marié ba fungola piste tangu ba marié ba fungoli ka piste boy je ta bandi ka mutu asoka lokola ntaba mukilo na makambo ma solo msoso beta oka lokola fiction lokola ndoto nzoka makambo ya solo mwana mwasi bien habillé j'ai tout asoka lokola ntaba ce qu'on a ntaba ya mwasi abaniko qu'est-ce que ntaba oganga wapi ntaba abaniko baloko abimi na kati ya salle ba komi curieux et puis mila mais au camarade oganga kola ntaba qu'est-ce qui ne va pas batu balandi abim batu balandi faites comme moi mbrima
balandi abimi libande ya salle ntaba bandi ko matana poto ya courant amati na poto ya courant tango akoma na poto ya koya abandi ko tambwa na basinga ya courant mila tango amati na nenga kimutu amati en fait mila te c'est jetou amati na poto ya courant tango akomi wa tambola akomi ntaba en un clin d'œil to betaka isolo moko oh noko na ezana ndoko piro ja komantaba suite net e ba suite tala pe ya mwasi ya ko masuntaba akomi ntaba bandi ko tambo ali ko ba singa ba so bo kele matiti azoko lia photo bozo mona wale ezali ntaba ezali ko mona jetu muti ya solo tanga monde wana siko nganga ya bandi ko seka nganga kita iboko na salle asengi miko na ensemble alobi mwana mwasi mondi akomi ntaba wana ezali sort ezongeli akozonga na ye mutu mais après 3 jours l'histoire ezalaki nini pire camarade na ye mila abali jetu likunia wana aye epai na ngai ayebisaki wana nganga mtoloba ya nganga fundaka oh nakepa nganga bomba secret ya za mutu aka mutu tene nzambe a mutu te mutu aka mutu te voilà jetu akana epa nganga o ayeki pa na ngai na bebisa mninga na ye nata singa jour ya tango akota na entrée boye abeta libakuto akoma kuta na podium te akufa sikona nganga mtaloba abingana monike oh mwana mwasi oyo mila yepa yaka pa na ngai asalaka basadaka ya oyoki ngai nzoka mila pe ayaka pe pa nganga wana ya mukili oyo makambo batu basala ba secret moko okondima te okoyeba te jeto akenaka pa nganga wana polo tuba mama mila bomba ni lokola akenaka pa nganga te nzoka yepe maîtresse akenaka pa nganga siko epesinga mutu kosol yepe akenaka pa nganga est-ce que akangi pe mobali oyo na kisi pa nganga te on ne sait pas nganga lobi lokola na monike mila asala anga basada kebele asali mwana mo malamu soka ya pesa anga quelque chose jamais na bi jamais ngana koki ko trahir mila te so wana ezongela ye yango bo montangu mila ke aleki ko abade ko s'attendre ko babe salamité retour epesi yango wana komi ntaba ye wana pesu tala masolo ya mukili est-ce que dans solo oyo oko continuer ka ko sala confiance na bato autre lo bakite tolobi isolo pesinga somo ete yabino autre lo bakite tolobi isolo ya mila na jetu yango wana ete yabino partager isolo oya ete yabande comme susu voilà autre chose à présent tolobaki yango ne bandela ke fondation radio loco télévision ba kenai bongo kotala ba orphelin na orphelina oyo bengaka All Shine na Yoville na Afrique du Sud na Johannesburg plus précisément na Yoville dans les quartiers oyo ba congolais ba étrangers en fait ba sala kaibele Yoville dans lokola Matongé Yoville dans lokola Château Rouge Yoville dans lokola l'étage de Saranine c'est pas comme basarama trop non et si ka oyo étranger basalaka trop et les enfants souffrent partout bana msusu to kutikuna yaya bakanga papa bakanga mama bal batikala de lesu bazwa bango bakala na orphelinat bana msusu ba congolais basola libande ye pesinga ipasi baola na ba wondejo shegi et ya na bino akenda Afrique du Sud oye ba susu ta été peut-être bakanga yi déjà en prison moi ça na prison basala ka crime moi ça mbala bakota prison bana ba mo la wenze et pesinga ipasi bana ba congolais ba okende classe uniforme toboka na Afrique du Sud keche toboka na Afrique du Sud et pesa ki passe ya kosakana te fête à Noël yangoyo bana ba osanga loko ya kolia yango mama oyo andimaki ko sangisa bana nyo surtout ensemble et pesa ki biso mawa tangu message ya ki pa na biso kaka na lisungi au pesaka na 1 euro chaque mois et ça kibino chaque 1000 personnes to pesa 1 to kangisa $1000 to sunga ka ba orphelin bana oyo bazwa ki sapato ba 30 bana mais
Mais c'est que biso baza 30 bana peu près tokeyo kuti plus de 30 bana. Mais heureusement to prévoya ki mwana nyonso tout azwa ki sapatu ya sika. Azwa ki elamba ya bon ya Noël. Azwa ki elamba pantalon bazwi bilamba diko nango na biloko ya kolia pona Noël. Nyonso tout ezana effort, ezana contribution oyo pesaka chaque mois pona kosunga soutien à veuve na ba orphelin. C'est là qui action au 5 de décembre oyo. Semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons au Cape Town pour la veuve na ba orphelin ya Cape Town. Bandeko ya Kinshasa, bandeko ya Kisangani na orphelinat loboko ya Nzambe. Bazana bosenga kuna tokotala pe kana bango. Yaya tozana moyete bakokesa ni makasite mais soki lisungi na bino ye toko remplir ba devoir na surtout bandeko ya Matadi, il faut totala bango. Bandeko ya Kinshasa, il faut totala bango. Bandeko ya Bandundu ya Kikwit partout bisomo to kokate kaka na lisongi oya bino nde to kosala nyo surtout tala moi résumé moi symbiose ndenge elekaki kuna suivez. Thank you Papa Fiston Pelende for your support. May God bless you. Hi everyone, my name is Claudine Pelende. We are here at Uval. As you know, Christmas is on its way. Christmas is a kid celebration and a family celebration. For those that have their parents are going to enjoy it, and for those that don't have their parents are not going to enjoy it. That's why Papa Fisto Pelende and Mama Rina Pelende decided to come and visit those kids that have lost their parents to assist and be there for them as their parents. Follow us and let's see what's happening inside here. Bonte, Papa Anderson, Voilà, Fondation Radio Lokole TV, il y a Maman Rina Pelende, Maman Oyo Kabaka koleka Maman Denise Nyakiro pe koleka Maman Olive Lembe, baena Papa Fiston Pelende ko assister bana Oyo bazali na orphelinat Oyo All Shine. Il y a Maman Blandine. Bana ba vivara na bango bien, mais kozanga ndezali awa. Bana o bazana posa biloko ebele. Yango biso lelo Fondation Radio Lokole TV to ko assister bango. To aussi ça va passer na bango te. Yango biso to na ça la part na biso, to za ko senga pe na batu. Bino bandeko na biso au Congolais bo vandi na South Africa, pe bo vandi partout dans le monde. Bo leka ko assister bana oyo na nzela ya Radio Lokole TV et roza malamu mingi. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Maman Blandine. Biso Fondation Radio Lokole TV. Il y a Papa Fiston Pelende na Maman Rina Pelende te otala bana oyo to ebite likanisi otela ki wapi bana oyo baza ekolo nini to ebite biso to ye bana yo etanke kozwa ki likanisi ya kosangisa bana oyo na ebite soki likamu okozala nango okozala nango ya koloba comme ça bato bakolanda biso bayeba problème osalaka face nango awa na Yeah. Merci beaucoup. En tout cas, je remercie la communauté congolaise et je remercie Papa ici qui a vraiment pensé à cette maison. J'ai commencé cette maison vraiment avec les petits moyens. L'idée m'est venue parce que dans ces pays, moi aussi j'ai souffert. Avec mon mari, j'ai souffert. J'ai été dans des pays d'Europe partout, mais je suis venue en Afrique du Sud. Je ne savais pas qu'un jour j'allais vendre dans la rue. J'allais voir mes enfants souffrir. Et alors cette idée-là m'est venue parce que dans le lobby, nakoki ko lingate oyo nga na lekaki par bana mususu bazala ndenge wana surtout bana ba congolais. Alors idée wana yelinga que ndako ya ngai bana nanga ba koli bazwi ba moyen bazofanda place bazofanda ndako oyo ekozala ndako pona nzambe. C'est une promesse que j'avais fait à Dieu pour que je puisse un jour donner à Dieu la maison pour bana bas espace. Naebi ba passer za na mboko na fanda na une chambre avec 5 enfants. Batu basalisaki ngai. Batu pe ata ekolo na ngai te. Je vous remercie ceux qui m'avaient pris avec mes 5 enfants dans une petite chambre. Alors j'ai pensé à tous les enfants congolais. J'ai dit jamais
na kokondima bao nyonso bazawa bamosusu baye oyo baza baorphelin oyo mama tika ye bebe mia yaya na ye moto akipaka ye awa baza na baorphelin bablessing azali orphelin de père mama aza wana bamoyen eza te. Et je donne l'espace quand il faut donner l'espace à tout le monde. Je ne fais pas la différence, orphelin ou pas. J'embrasse tous les enfants. Les enfants ont l'espace. J'ai pris des volontaires. Ticha, azamuto à Zimbabwe. Ticha, à Pesakabana, Bakoria Mat, il y a physique. Ticha ndo voisate. Bana mususu bazawa Julia ndako ezikaki. Na juillet. Na pesi mbetu po biloko nyonso ezika na mwa chambre na bango naza na ana zaliawa bakangaki ba parents na bango pour des problèmes je ne sais pas na police ana baye awa bafandi na ngai bazolia awa nake na classe pona na Yoville primary school bana bazui place na classe naza na Jérusalem naza na Israël ba témoignage eza ebele nake pona olukela bango classe nazoeli bango ba sponsor bazo salisa bango bana bake bazaki na école primaire bake na secondaire nazui ba sponsor. Tout ça c'est une promesse que j'avais fait à Dieu. Si tu m'aides avec mes enfants, Seigneur, moi je vais aider tous tes enfants. Ce sont les enfants de Dieu. Comme j'ai écrit là, Itek et village to raise a child. Mwana nangaza mwana na yo. Biso nyonso toza village. Tozo s'occuper na bana. Bana obayaka mikolo nyonso ko toke po bazwa mo eloko kolia. Communauté na biso congolaise, please. Ezale mususu ba communauté camerounaise, Josiane, maman Josiane, je te remercie. C'est une Camerounaise qui vient me donner ce qu'on leur donne. Elle vient aussi partager avec nous. Je suis vraiment dans la joie de voir que la communauté nabisope congolaise ezo salisa sikoyo. Ezo ya sikoyo na ndako. Papa Dani Majaye. Papa Ngombila, je ne sais plus aye. Siko papa pe aye. Papa Dadi aye. Papa aye. Donc biloko ezaka komata na komata. Na sali na mutu te ke organisation mo esali sakanga na tambola na ba gouvernement sud-africain balingo salisa ba na biso ba congolais te biso mo pe ba congolais to lipe ko salisa na te mais nzamba toucher mitema na bino. Ces enfants doivent aller à l'école, c'est le futur de notre pays, le Congo. Si on a l'opportunité de venir ici, bazwa ba formation, ba tanga, ba kende liboso. Nazana bana bazotanga te. Glodie azawapi. Aya ko pesa parole pour na ba jeune nyonso to ba koma ba délinquant. Ba koma ba délinquant na yo vile. Ngapi moko na kokate. Glodie azawapi. Glodie ko loba pona ba jeune nyonso congolais ou bazo ko classe T. Voilà. Merci beaucoup maman Blandine Toyokio. Président Fiston Pelende, en attendant ton témoignage à Glodie, Liloba est pas là. Voilà, merci beaucoup. Ndenge na loba ki na ebandela. Tout ça biso ba réchité, tout ça ébelité, mais biso de mesana, tout ça devise biso oyebi ya musika bebalia kana bato. C'était prévu tous à la Cape Town, dans le cadre de la festivité à Noël, tout le monde kuna, mais par hasard directeur de les Kaka, Amoni, comme il y a all shine quelque part, qui était à président, Amoni Fondation Moko, ezali na Yoville quelque part. C'est vrai, bon tout ça, on a tout ça moi quelque chose Kaka pour décembre, on a bien, il y a pas de souci. Donc là. Tout ça qui vient focaliser na Cape Town mais le Kambouté le kola et bah ça bande on a biso tout ya ko assister bango et surtout Noël na lobaki yango de bande la Noël za la fête mingi ba famille bana o bazali awa ba parents ba sundola bango ba tana ba botité bango ne balinga kiteke ba koma ba orphelin to ba koma boyer et la circonstance ya vie surtout na mboko ya mupaya nous sommes dit les loyo bana oyo ba se sentir aussi aimé ils n'auront rien envié na bana o bazana ba boti. Yango to sola gina maman et c'est que bana baza PP 30 on a essayé de faire de nos mieux donc bana so 30 bali awa moi na nyo surtout akozwa sapatu akozwa elamba ya se elamba ya likolo moi na nyo surtout
bango 30 wana mikolo na bana bakozwa quelque chose ya kolata eloko ya komela eloko ya kolia pona festivité oyo ya Noël. Alors ba détail mususu pona makambo ya classe to makambo mususu wana directeur boso la on a écrit pas directeur par écrit et tout autant ndenge to kasite mais lelo to ye pona festivité bana bazwa quelque chose ya kolia. Voilà, la personne va le pas à Claudine pour aller en anglais et ou tout le banc grosso modo. Voilà, comme beside. Claudine c'est Hi guys, my name is Claudine. So we're here at the orphanage that is called Old Shine. We brought this gift and the amazing food for these lovely kids just because Christmas is around the corner. We brought this for you guys to enjoy your Christmas, even though you are tired with your parents, however you guys are going through, you're just gonna be blessed with all these lovely gifts we gave you, and thank you. Voilà, pendant que Ozoloba, Togo qui est ndengwante, Tokabula moi lipa, moi ni ba nyoso ba à maman, ça va la moi biscuit, mukina moi secret, tout mêler ensemble, c'est la famille. Vous liez ensemble la qui si famille en on. Pendant que Claudia Zogoloba, maman peut ça. Merci Mengi, président Fisto Sali, la radio locale TV. Il y a vraiment maman Blandine. En tout cas, on sait la président Fisto Pelende, ils ont bali bosote, ils ont appelé à Soukati. On a bien à continuer à aller dans le Pamba. L'objet peut amener le royal pour se donner sur maman. Là-bas, on a besoin de awa. Pour les gars, en tout cas, on a besoin de Congo. On a besoin de maman Rihanna. Donc maman Rihanna Pelende, on a besoin de Nabiso. Merci. Merci beaucoup. Le Blaison, un mot mon cher, j'arrive à bureau là-dessus. Bonjour, bonjour. La liboso notre commission radio locale TV. Oizo kambama na papa Fisson Pelende na mama Rina oya kabara koleka mama Denise. Et puis le directeur Nabiso Anderson yindi tazo coordonné ba makambo nyonso oiza chez c'était pour ça la pona ba Nabiso o bazangi soutien ya onde to ko pesa moi chez c'est et vous allez bien na ba o nyonso bazali ko mona exemple o ezala ndenge dani manja lobaiki ezateke boya o laksaka bambongo na bino na balabala bobwaki na ofele esiki ezokende ezoyebana te bolakisaka whisky na bino na babar esiki ezokende ezoyebana te ekozala malamu mingi soki boye kotika yango na place bana na biso bavandi oyo baza koluka eloko ya kolia ekozala malamu mingi lokola papa Fisson Pelende radio lokole ese bandi kopesa exemple nango bino botikali nsima bolanda exemple wana bosunga mama ekosalisa ye mingi awa azali mama na biso ya congolaise oyo azobokola awa eza bana na bino mpe ya bacongolais donc bosala effort bolanda lokolo oyo rien que obimaka na balabala boye obandi kobwaka mbongo dans le vide mie ke oyo akopesa yango esika awa nde ekozala malamu mingi. Voilà, merci beaucoup de Blaison. Merci à Bisso. Chaud. Voilà, tout est bien qui finit bien. Bisso Radio Locale TV Foundation. Na kombo ya papa Fiston Pelende tate ya Sadek na mama Rina Pelende. Mama oyo akabaka koleka mama Denise Nyakiro pe koleka mama Olive Lembe tolobi na bino merci. Na tambola nga mo télé lo na grand prêtre mère mo konza ba mama mais les Rambo mère azalo yego c'est impossible à le bas. Vraiment. Ça c'est bien. Merci beaucoup. Na bana na biso très bien. Doyambi maman Blandine. Anything you want, send me a message. Dans un processus au total de la rango. Si le problème est très sérieux, vous avez un message, vous avez un email adresse nabiso, vous avez un email adresse, email message na email, de traiter yango. Torobo ça n'a jamais maison. Si vous avez bosani, ngana zana na rappelé maman Rina Pelende. Vous avez dit maman Okabaka, koleka maman Denise Nyakiro, puis koleka maman Olive Lembe. Naza sir na orphelinat oyo maman Denise apesa ta tata bikite. Maman Denise apesa ta lutute. Mais maman Rina Pelende à travers fondation Radio Locale TV ayi ko assister bana. Nzambe ya songa biso, Nzambe ya pambola biso.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Rina. Thank you very much. Thank you. Bye bye les enfants. Bye bye. Voilà. Biso yetu silisi. Biso yetu silisi. Radio Lokole TV. Bayaki kopesa bana biloko. Mama Rina ye wana azoyamba bana. Azoyamba bana donc aki kotala bana moni. C'est ça. Œuvre est toujours soutenir Nicolo Yango. Pose photo hein. Voilà. Yamba bana bazana esengo. Bye bye. Bana bayamba. Fiston na Mama Rina. Donc lelo mutala ndenge esengo za lelo awa na all shine ba œuvre ya ko soutenir Yango. C'est ça. OK. Thank you, Papa Fiston Pelende, for your support. May God bless you. Every day, praise the Lord. Every day, praise the Lord. Every day, praise the Lord. Praise the Lord. Every day, praise the Lord. Praise the Lord. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord. Oh, my soul. Thank you. Comme un directeur rapide de pour vous passer à la TV, la mire, tu vas vendre un dessin animé, ça fait du bien. On TV, tu vas mire. Et na YouTube, ça m'a commis makambo classe abana pakobi lo betusha yote makambo classe abana mama toyaki na lupona abana basepela Noël la liba détail mususu pour sur la directeur toza totala ce qu'on peut faire nous surtout biso que na directeur a insisté qui vraiment c'était pas prévu de awa to que le Cape Town mais to y est pas prévu to la histoire ah to priorité na bana batala la télévision awa et puis Sing all shine. How guys? All shine. Okay. Thank you. Voilà, merci beaucoup. Biso Radio Lokole TV Foundation de Yaki Awa et par Maman Blandine na Shine All Shine. Nous sommes président Maman Rina Pelende
Cordon Pico, Papa Blaise, de Blaison Sembe, Naimoko, commandant Anderson Congolo, Nabaya, Naba Mapassa, grand prêtre maire. Autre chose à présent. Tant que de bongo na ville province ya Kinshasa, il y a degré salité comme na ville province ya Kinshasa, Nimelanga salité, ba fulu oyo, ezali ya Kindoki, to ezali ya Solo. To landaka ba témoignage à balobaka. Aéroport, il y a Bakadi Mpemba, ezalaka fulu. Alors pourquoi permettez-vous, autorisez-vous Kinshasa est comme fulu boy. À l'époque, tant que tu salaki bana mike, to banaye ko yoka balobaka nini? Kinshasa nini? La belle, hein? Ce qui est comme Kinshasa la poubelle. Gouverneur à ville ya Kinshasa yaya, to lembi salité. Il rappelle nga senga, to lembi pasi, to lembi salité. Na ville province ya Kinshasa, ya tala awa, na veni poids lourd. Batu bazoleka bakangi zolo na poids lourd avenir ya Lokumu. Poids lourd avenir aux arabes compagnie, les arabes compagnie dans la poids lourd ndenge komi. Poids lourd aux arabes ce qui embouteillage ezali cortège présidentiel aux poids lourd. Mais dans la poids lourd ndenge komi salité solo. Passier, gouverneur à ville à Kinshasa, Toyoka Sango, dans la poids lourd. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça à Kinshasa? On a fait quoi tout ça, Nini? Et le Roni Nyango Batouba Solo l'a raté pour trouver des solutions. Ça, c'est quel niveau d'insalubrité, ça? Ça, c'est quel niveau encore? Hein? Non, pardon. Ça, c'est en pleine journée sur poids lourd, s'il vous plaît. Il y a des policiers quelque part là. Ça, c'est sur poids lourd, s'il vous plaît. Mais ça va pas dans ce pays. S'il faut y dans télécharger. Nalobaki agone bandeli Toyoka Kabalobaka Mokondi. En fait, soki okutana Mokondi, soki okutana président vinayo échanger. Tata Mokondi ekolo changer vinangai. Wana maloba ya jeune garçon oyo to mona kiye na rencontre ya président Félix Antoine Tshisekedi na ba jeune ba sololaki alobaki kitoko jeune garçon oyo. A expliqué comment est-ce qu'on peut créer des moyens pour les jeunes, bazwa bongo misala, bakoma ba jeunes entrepreneurs. Bazana makani sikasi fonds ezalité. Na paya mokondi amboka pe a répondre ki toye ko sala ba moyens nyon surtout identifier qui est congolais, qui ne l'est pas. Qui est celui qui est jeune congolais et qui ne l'est pas. La simandé to ko le kayeta pour na kasi et là que c'est peut-être ngai awa ce garçon était courageux. Ndenga yoka ka ke sokutena président. A ko changer vie na yo. Baïke bakutana président basenga ba carton à cigarette. Baïke bakutana président basenga ba pipe. Baïke bakutana président basenga eloko tete pour la sonye moko ko pesa. Yemo rapesa okutana mo compte. Chance yo yango ko zongo suwapi. Bana mbali aleli mo compte. Est-ce que mo compte akoyoka ye to akoyoka ite. Tala ndenge rencontre ya Félix Antoine Tshisekedi président et les kaki na ba jeune ya Kinshasa. Suivez. Excellence, Monsieur le Président, réalité biso ba jeune tozo vivre nango awa na Kinshasa ezali pasi. Biso tozanga biso ba oto bimana ba famille ezanga griffe. Nyonso ekoma compliqué. Musala ezate, opportunité ezate. Soro ke iko kotisa CV papa naza parmi ba jeune oyo na kotisa ba CV, na kotisa ba projet ba yiba biso yango par manque ya sécurisation projet. Ngoana Mokonzamboka beaucoup plus. Ngoana Mokonzamboka beaucoup plus. Na ye na deux propositions. Na deux propositions na nga proposition liboso. Ezali boye. Au cas où ndeto mona ka ba structure wana paramètres alaka po e financer ba projet par exemple. Mais comme biso to bimana ba famille zanga griffe. Proposition na ngeza boye. L'État congolais koki ko créer biso FONAGE. FONAGE e ngikoloba Fonds national pour la jeunesse. Oye koki kozala chapeauté. Oye koki kozala chapeauté par biso ba jeune. Oto ebi ke FONAGE rôle nango plus ezo sunga biso ko fongola biso ba opportunité. To ebi par exemple na mboka na biso l'État congolais koki koloba tozo ko accepter 500 projets.
par exemple par année, ça serait tellement possible que biso ba jeune to comme ba millionnaire. Ça serait tellement possible que ba rêve na biso tant to réaliser yango même ba Nigeria wana e banga biso. Omboka na biso tozana bomengo eleki ebele. Mais par manque de financement, par manque d'opportunité wana yango to proposer mokonzi mboka soko créer biso phonage. Rapidement, passer à la deuxième. Et sur mon deuxième point, pour aller chiter, deuxième proposition Nangaï, Ezali Boé Mokonzamboka. S'il y aura possibilité, tout le monde côté opportunité, tout le côté emploi, biso ba jeune, et belé totondi awa, parfois pongé aussi la biso ba 4 heures du matin. Nzoto bo imbetu, mais moussa les athées. Yango wana, biso toye na proposition Fati Beton Moukwatombolo, toye na proposition Boé. S'il y aura possibilité, gouvernement était la biso ata ANAS. ANAS c'est l'Inkolo Baboué. Agence nationale d'assainissement. Agence. On a qu'à tailler parole. Allez-y vite. Agence nationale d'assainissement. Eux posent à la chapeauté par biso ba jeune, na ba président ba structure des jeunes. Agence wane ko sunga biso ba jeune to ebike to zwaka musala na biso na ANAS. ANAS e ko sunga biso au ville ya Kinshasa ezana insalubrité. Salité ezali partout. Biso ba jeune to tambola ka mingi koleka ba papa. Kaka biso ba oyo to koki kolokota ba salité wana to sala ngo ba pavement. To ba salité wana to koki kolokota ngo to sala ngo ba brique. Les technologies ont avancé. Cela va nous permettre, nous jeunes, au moins d'avoir aussi l'emploi. Ainsi, pour finir, son Excellence, Monsieur le Président, je tiens à m'agenouiller. Je suis un jeune, je tiens à plaider. Excellence, Monsieur le Président, je suis pas né dans une famille qui est riche. Son Excellence, Monsieur le Président, je tiens à introduire ma demande. Napoli na famille riche. Naza richté, papa Naza richté, papa. Voilà. Bandeko Balandi, Tosuki Awa, Pona Mokole Alelo. Merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe de la radio-télévision Lokole. Merci à Claudine Laris Pelende qui a été de l'autre côté de la caméra. Merci à Win Laris Pelende qui lui a secondé. Grand merci à Miguel Laris Pelende qui a été du côté de la lumière. Je vois Régie 1, c'était Joseph Laris Pelende avec Chris Laris Pelende. Et à la coordination et régie finale, c'était Mama Rina Rumbi Laris Pelende. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Dans l'ombre, des milliers de femmes et d'hommes souffrent en silence. Des cicatrices invisibles, des regards fuyants, des douleurs que personne ne comprend vraiment. Mais aujourd'hui, un espoir renaît. Le célèbre docteur Guilain Le Bourgeois, dermatologue esthéticien reconnu, de renommée internationale. Avec plus de 24 ans d'expérience, il a transformé des milliers de vies, redonné confiance, espoir et beauté à ceux qui pensaient ne jamais guérir. Nous vient tout droit de Johannesburg, Afrique du Sud. Quand Afrique du Sud, moni mboka mundele, donc Afrique du Sud kitoko, auto, donc désormais cabinet docteur Guilain Le Bourgeois na 4 Afrique du Sud. Par les cris d'une communauté brisée, une population en détresse a redonné l'espoir à des milliers de personnes souffrant de taches noires, acné sévère, vergetures, eczéma, cancer de la peau. Ils ne se contentent pas de soigner, ils transforment des vies. Ils étaient désespérés. Aujourd'hui, ils témoignent d'un miracle. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je vis en Afrique du Sud. Avant, ma vie était un combat quotidien. Je souffrais de taches noires sur le visage. J'avais honte de ma peau, honte de sortir, honte même d'aller à des soirées avec mes amis. Un jour, une amie m'a parlé du docteur Guilain Le Bourgeois. Elle m'a dit « il change des vies ». Au début, moi, j'étais sceptique. Mais au fond de moi, j'avais ce petit espoir. Alors j'ai décidé de tenter ma chance. Et ce fut la meilleure décision de ma vie. Grâce à son traitement et surtout au lait de beauté Déborah, ma peau s'est transformée. Merci au docteur Guilain Le Bourgeois. Ce n'est pas juste un médecin.
C'est un sauveur de peau, un faiseur de miracles. Bonjour, je m'appelle Judith, j'ai 37 ans, je suis infirmière et je vis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je souffrais d'eczéma sévère. J'ai consulté, j'ai essayé des traitements, sans résultat. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du docteur Guylain le Bourgeois. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que lui, il comprendra vraiment. Dès la première consultation, j'ai senti quelque chose de différent. Grâce à ses soins et à ses produits, aujourd'hui, je me sens belle. Dr Guylain le Bourgeois est là pour révéler la beauté naturelle qui est déjà en vous. Il sera présent le 28 mai 2025 à Brazzaville, le 5 juin 2025 à Pointe-Noire. Contactez-la dès maintenant. Appelez les numéros à l'écran. Star dans le domaine là, la docteur en cosmétique. Hein? Ne faut pas confondre. Taille, masola bassin, taille acoustique, c'est docteur Guylain le Bourgeois. On a posé à relancer ma poitrine na yo, qu'on fond la bassin na yo. Ya mado, ya malonga, oh ya bien wana, c'est docteur Guylain le Bourgeois. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours